Utamokile kelama isali mami buhe bere olelo ye banite isali bambula hebere esengo pesa etondi biso lisusu kati ya mitema bandeko balandi avant mu télévision mpona kozala lisusu liboso ya bitando na bino mokolo mwa lelo bomo mesano tokoyaka penza lisusu kolimbolela bino manaka biso na kati ya calendrier africain totondi bino botondi pe topesi bino bambote ya mingi na bisika nyonso ye bozwami bino bakopesaka biso ntango mpe ngonga ya kolandaka penza émission na bino mokolo mwa lelo solo tika tokende kosimba penza babuku na bikomelela biso na ntina ya kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka mabiso twali bongo mokolo mwa nkandu matuku mibale na mwambe awa na bosukisi bongo bopemi na biso ya sambo na bosukisi bongo sanza na biso ya minei pe na bosukisaka bongo eleko na biso ya yambo eleko ya mvulantete mobu monkama na tuku misato na motoba konda bongo manaka mabiso otoli kokoba kati na mobu mabiso mwa sika nkandu motuku mibale na mwambe sanza ya minei na bopemi ya sambo na eleko ya yambo mobu monkama na tuku misato na motoba kolela bongo manaka mabiso baindo oto kobalisaka yango penza na manaka mabapa ya pona kopesa bososoli ya malonga epai na bino bande kobalandi ya Vam Télévision mokolo mwa toli bongo mercredi le 8 janvier 2025 kolela bongo manaka mabapa ya soto koyaka penza pona kolimbolela bino manaka mabiso kati na calendrier africain pona kopesa bososoli ya malonga epai na bino bande kobalandi ya Vam Télévision bino baina ino te bosimbi penza na bolai pe na bozindo manaka mabiso kati na calendrier africain ni tolobaka tango nyonso bokomonaka biso liboso ya bitando na bino tosimbaka nde babuku na bikomeli pamba te toloka bongo kati na koyekola penza bozindo mpe bongo bolai ya manaka mabiso mokolo mwa lelo mwa nkandu tuku mibale na mwambe sanza ya minei mobu monkama na tuku misato na motoba ozali bongo mokolo mwa suka kati na bosukisaka bongo sanza na biso iye ya minei mpe bongo bosukisaka bongo bopemi na biso ya sambo mpe bongo eleko na biso ya yambo likisi ete kati tolimbolaka ete kati na calendrier africain tolaka bongo na mikolo minei na kati ya poso tope 4 jours na kati ya semaine mokolo mwa yambo ezalaka bongo mokolo mwa konso mokolo mibale mokolo mwa nkenge mokolo ya misato mokolo mwa ntsona mpe bongo mokolo mwa minei mokolo mwa nkandu mikolo tuku mibale na mwambe na kati na santo mpe bongo 28 jours na kati ya mwa lokola lelo tozali bongo na mokolo na biso ya suka mwa nkandu ya tuku mibale na mwambe ne marke bongo fin du mois na biso ya minei mikolo kama misato na tuku motoba na minei tope 364 jours na kati ya mobu mobimba bopemi sambo na kati na sanza bopemi tuku libwa na moko na kati ya mobu basanza zomi na misato pe bongo bileko mitano na bino banso bosimbi penza te na bozindo pe na bolai manaka mabiso kati na calendrier africain boba na kobenga biso na ba numéro ene zali bongo affiché na setando pona ko so penza ba ndimbola ya malonga ko kosunga bino boye bana bolai pe bongo na bozindo manaka mabiso na kati ya calendrier africain longi kani bakoko na biso ba motangelaka mikolo basanza bileko pe bongo babopemi pona ko so penza bososuli ya malonga pamba te bato na bato bakotambola kasi bobele na sielo toma ya bokambi ya manaka mabango de kopesa ka penza bososuli ya malonga ya koyebaka mikolo ya bango pe bongo ba maimaleka mantina kati na manaka kasi biso baindo tokotambola kase na manaka mabapaya manaka mabiso kutu toyebi yango te nde mokumba ye tozwa ya koyaka liboso na bino mpona kolimbolelaka bino ntango nyonso manaka mabiso kati na calendrier africain tokosukelaka biso na bino wana te bandeko balandi ya Vam Télévision tokoyaka lisusu na esengo pesa nyonso mpona botombeli bambotama ilamu na bino banso babotami ya mokolo mwa lelo bisika ye bozwami lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo sebelina mbotama na yo lelo sebelina mbotama na yo lelo sebelina mbotama na yo lelo sebelina mbotama na yo lelo
Bambota maelamu bambutukulu ya mbote mapamboli ya walongo fumuki mbangu ekoka penza kozala likolo ya bomo ina bino tina ete boko kesa mai bosila kuyana yango na mokili na bino pe lisusu ba boko sepela totombela bino bambota maelamu netondo bonsomi ya bone pe bola musiba ndo na pongi ekuke na biso zali penza ya kofungwama bo bana kobenga biso kaka na ba numero ene zali bongo affiché na setando ya Vuvamu télévision. Solo bande ko balandi ya Vuvamu télévision tanda bonsomi ya bone pe bola musiba ndo na pongi biso na bino toko sukela ka wana tetika tozonga lisusu kuna na eteni ya régie kotala nini iye balengeli biso lokola vidéo du jour et pas yo toko zoka bongo bososoli ya malonga kati na mai iye toko landaka tolanda biso na bino elema yena bokebi biso na biso kutani bongo na simana yango. Vraiment c'est un plaisir pour moi. Papa Kusu sa lobi nyonso ndeko na ngai pe asa lobi nyonso nazasu na mingi ya kobakisa te mais bokolimbisanga église oyo namonaki kombo mais nayebaki te keza ya Papa Kusu. Hier tokutani na moninga na ngai oyo tobeti lisolo ya Papa Kusu. Alobi na ngai papa wana yebi mingi surtout concernant Kalamu, surtout Kimbangu. Apesinga na numéro na ye. Alobi benga même soka yambite insister ti ya kozwa. Na yebite soki numéro ngo eza ya solo mais na kosenga Papa Kusu ye moko apesanga ngo lelo. Nga na yebi Papa Kusu il y a longtemps na télévision. À chaque fois, ndenga banaro pesa mateya na ye. En tout cas, il était vraiment à la hauteur. Na yebisi muninga wana Papa Kusu, je profite pour na yebiso makam nyonso lobia wa etalinga ite pote na tondite. Na yebi ke ozasusu na ebele na motema na yo. Ngai na yo photo kuta na to sa l'émission. Et loko na rosenga na Papa Kusu ozali bibliothèque vivante. Ingeta walongo fumuki mbangu yala kayala. Mais na mokili oyo nzambe ne mutu apesaka nzambe ne mutu azwaka lobi mpe nzambe akokozwa yo pardon kokende boye te. Préparez déjà mutu. Préparez mutu oyo akoleka même yo na mayele. Voilà mukie nazalaki nango ya koloba yango wana. Matono mingi na bino badeko balandi ya Vuvamu télévision itando bonsomi ya bwanya pe ya bola musiba injo na pongi kaka ndenge toli bonkatu na koloba ete sanza iye konda bana kamba paya ezali bongo sanza historique pona biso bayindo. Kuna dila mokumba ine songe njila fumukuso kia mzana mpana na ngola bazaina yango ya kulakisa bayindo nzela pe ya kula musa bayindo na pongi pona kuluka bongo bonsomi pe bongo lobi kwa bayindo nitango nyonso ba mikolo na biso ya ntina mikozala kane ne songe njila bako telemaka pona kotangisa kotea bayindo boko koyeba bongo lisusu maematina maleka pona bomo ina biso bayindo detala wana tina tokendaki bongo lisusu mokolo mwango ya le 4 janvier kaka kuna na commune ya Kalamu pona ko commémorer lisusu mibutu ko motoba na motoba buta bakoko na biso basopaka bongo makila matalo simane songa nzila ko limbola kotangisa kotea epa ya bayindo ete mokolo yango ya le 4 janvier nezali bongo mokolo oyo biso bayindo tozwaki bonsomi totelemaki pona kobundela bonsomi kasi loposo pembe balongoli yango na commune ya Kalamu bakena yango na Kalina kuna na Gombe oba kwa kufase koboma bongo histoire ya bayindo commune ya Kalamu lelo commune de l'indépendance po ezali sika makili ya bakoko na biso esopanaka par manque ya histoire par ignorance pona kula koboma yango bakeye kotia yango na Gombe mosala nini oyo esalemaki kuna na Gombe mokolo le 4 janvier 1959. Nakolakisaka bongo monene ya Matia Nisongi Nzila nde son excellence monsieur le bourgmestre ya commune ya Kalamu azangisaki te maloba obuchi biso na bino kolanda lolongi kani alimboli pe a déclaré ete atondi te na maboye bipe na Matia Nisongi Nzila akei mosika ya koloba ete Nisongi Nzila bazali bongo bibliothèque vivante
baluka ba préparer moto oya koleka tabango na mayele soki bazali te bakonde ete bazali na maye mingi ya kozwa epai ya nsongi ya nzela kolela bongo mayema leka to mpe histoire ya mboka na biso bandeko balandi ya Vom Télévision tolobaka bolandaka biso sans tendance et sans parti pris nsongi ya nzela mfumu koso ntia monzala mpana na ngola bango nde bazali mokobi misala ya walongo mfumu kimbangu oyo balakaka na 1921 motangisi mpo yali komonana ezali moko ya batémoignage oyo toyiki koloba na monoko ya bourgmestre ya komini ya Kanamu mpona kolimbola mpe koloba ete bazali bongo bibliothèque vivante bongo biso tokoloba nini bango mene nsongi ya nzela mfumu koso ntia monzala mpana na ngola bazali lipamboli mpe likabo monene tata mokeli bamokanisela mpona biso bayindo tanke tokolanda mai bakotangisaka biso totia yango na centre bomoi na biso lobiko ya bayindo kasi soki tokosalela kaka motema ya mabe ya koboya kolanda kotuza mpe kosalela pasi ya bayindo ekokoba se kokoba matono mingi na bino mei ni nsongi ya nzela mfumu koso ntia monzala mpana na ngola walongo mfumu kimbangu bakoma na kobatela mpe kopesa bomoi ya molai mpo nini te mosala mwa bino mokoba kino ngomba ya bilaka matondo mingi na baningo akelakio matondo mingi na libota lilongo matondo mingi na babundeli ya bonsomi ya baindo matondo mingi na bino banso balandi ya Vom Télévision na tango pengonga ibo miseni penza kopesa biso netando ya bonsomi ya bonia pe ya bolamusi baindo na pungi pona kolanda kabongo maye mantina donc c'est matondo équipe technique mobimba Vom Télévision na mosala kitoko bali kosala poto komela bino penza na bonzenga liboso ya ba etat donc c'est matondo na tata kwa ya kalao maisha kuna na sima kamera mponini te na équipe technique mobimba kimia walongo mfumu kimbangu ekoka penza koingela kati ya mabota mabino biso na bintu kutani lisusu mokolo mwalobi botikala mala Ibeleba yebite utamokile kelama isali mami buhebele olelo yebanite isali bambula hebele oyo moto mwa ye